Bomoni pouvoir ekomi oyo aluka atia Ronsard Malonda kolobi akende kobebisa lisusu makambo tokondima yango tokondima Ronsard. Est-ce que baloi oyo ya mina kuna sakata bokondima yango bokondima yango te mais boyoka ngai ebongo bajuge oyo Félix ake kotia na cour constitutionnelle bokondima yango bokondima yango mais bandeko na ngai tokokende ti wapi kaka kobuka koviole constitution likolo nyonso bandeko na ngai nalobaki na bino awa le 2 février ya mobu elekaki ete mariage wana ezali mariage ya mabe. Nalobaki ke Félix azali pantin. Nalobaki ke moto yaza na pouvoir azali moto mosusu. Bienvenue sur votre tranche, réalité quinoise sur votre chaîne, ici télévision, et quand on est obligé de transformer à la une, de nous rater, information qu'on a fait bino. Oui que tout ça coronavirus est bandaki, moi il est fait moi mini va bengi et la mko va bengi moi première fois une m'a dit tika kimboka zaki na mboka mindile siko wapi bengi na États-Unis et na Amerika. Kasi lelo on est comme on a peuple les vraiment mobiliser parce qu'ils sensibiliser pour na kwa yamba o va bengi autorité moi na et il m'a dit la conseil m'a bino motika la toujours branché la caméra de Nema Wecha pour comment la arrivée et on va bengi Martin Fayulu m'a dit restez branchés, partagez la vidéo et abonnez-vous. Ça va. Télévision, le président Eli déjà a commis, déjà a béni à son déjà dans l'aéroport. Merci. Bana Yaramuka, oh yeah! Na Congo, Tanzanie, Ekolobo, Andeko wa bolingo, eloko ya liboso, ndenge na telemi awa, na kosenga na bino, biso banso, tosanjola Nzambe oye asali ete nazongela bino awa lelo
Kosala une minute de silence pour na bandeko na biso oyo bokono oyo ya coronavirus ezwi na ya Ebola. Nyenye boyoka ngai nani boponaki président, nani commandant du peuple, nani oyo akolakisa bino nzela. Nyenge sikoyo nalingi tokanisa mwana ya mboka moko, mwana ya mboka mwana lokumu nalobi likambo ya génocide awa balingi basasa biso babengana bakongole oyo bazali kuna na este po bato mosusu bazwa mboka bazwa kita ya mboka na biso. Me mwana ya mboka wana kombo na ye Dr Denis Mukwege betela maboko azali kosala mosala monene mpona kobatela ekolo, mpona koloba makambo oyo eza koyela biso ya mabe, mpona mokili bamona yango batya miso na bango ebongo banguna babanga. Me mwana ya mboka wana lelo oyo banguna balobi fo baboma ye. Eske bokondima yango? Eske bokondima yango ata moke? Tokondima yango ata moke te. Biso nyonso lokola bana ekolobo tokozala nsima ya nani? Ya Denis Mukwege, notre prix Nobel. Toyokani kobangisa batu oyo balingi kobangisa biso. Eske biso tokobanga? Eske tokobanga? Tokobanga te, me tokosala nini? Tokosala nini? Bandeko ba bolingo, mboka ezali na pasi, mboka ekomi na misère ya kosakana na yango te. Bozali komona bino moko bolobi awa dollar esali nini? Dollar esali nini? Dollar esali nini? Toyokana. Mboka ebebi pona nini? Pona nini? Moyibi ya liboso bino peuple boponi oyo boponaki, boponi président de la République, boponi ba députés nationaux, boponi ba députés provinciaux. Est-ce que bango bato bazali na ba institution? Est-ce que zali bango? Mboka ekoki kobonga te soki to zwi moto oyo peuple avandisi na kiti ya kimokonzi. Soki batie te, botie te, mboka ekoki kobonga. Ekoki kobonga. Bandeko na ngai nalobaki na bino awa le 2 février ya mobu elekaki ete mariage wana ezali mariage ya mabe. Nalobaki ke Félix azali pantin. Nalobaki ke moto yoza na pouvoir azali moto mosusu. Lelo emonani te.
Et mon invité. Alors, mon pouvoir est commis Oyo Aluka, Atia Ronsar Malonda, Polobi, Akenegobe, Bizarisi sur Makambo. Tokondi Mayango? Tokondi Maronsar? Est-ce que la loi Oyo Yamina Kuna Sakata? Tokondi Mayango? Tokondi Mayango te. Mais, Oyo Kangai. Et bon, on juge Oyo Félix a quelque chose à la Cour constitutionnelle. Beaucoup de Mayango? Beaucoup de Mayango? Mais bande Konangai, Togo Kendeti Wapi, Kaka ko buka, ko violer constitution Nicolo Nyonso. Bon mona Wapi, moto yozana mandat, juge ya Cour constitutionnelle. Mandat ya mibu mine libwa. Alongala bango sima ya mula misatu ozwi tirage au sort na groupe moko bozwi moko misatu balongwe. Et comme sikoyo koluka course au pouvoir. Pour na kosala na yango nini? Peuple awa, peuple azako kufa nzala. Peuple bazako bomaye bako sasaye. Mais pouvoir ya nini? Pour na ko sala projet à 100 jours pour y avoir monde. Kimoyibi eleki bandeko molili ezali kokota lelo toye avant mais tosali plus de 4 heures po toyawa nzela eyindi koyamba oyo boyambi biso ezali esengo mais yango wana na ye awa te mpona kopesa bino message ya désespoir non na ye awa mpona message ya espoir mpona kobimba na situation oyo Kabila na Félix batie biso oyo batindaki nanga na basengezi bakende kobebisa maponomi la décision bino bozwaki basalo basalaki mais nzambe azali monene ezali ya 66 millions te ezali ya plus de 400 millions de dollars. Il faut babimisa bato bakolandela projet wana bazwaki 5% pour na bafrais na bango. 5% c'est plus de 22 millions de dollars. Il faut ebimba. Et ça la nini? Au moment que les Congolais mbala misusu bazwaka biso lokola bana mike po tobotanaka noki. Mais ngai na botanaka makambo noki. Est-ce que toyokani? Boyebi, qu'est-ce qu'on peut faire avec 22 millions de dollars? 22 millions. Oyo batu wana bazwi lelo mutu alobaka yango te. Mbongo wana fo esala nini? Mbongo esala nini? Bandeko na ngai, réforme ya gouvernance. Nasi natangi misatu na bino liboso ya loi électorale ya mibale ya centrale électorale. Organe oyo, organisme oyo ya nini tozali na makambo watala ba droits humains bazako osali boye bakangi yo osali boye osali eloko moko te balobi na yo bajournaliste bamoni pasi oyo akendaka sumbalesa alobi boye balobi oyo non alobi makambo mabe bakanga televizio na ye oyo esali boye oyo non outrage medi kende kuna epai na wuti na États-Unis bato baza koloba mpona Trump mais soki Trump aza kosala makambo mabe na miso ya bato misusu mi bakoloba yango ezali mosala ya journaliste soki asali malamu na baoyo mpe bamoniki asali malamu balobi yango mais ayo ekomi soko balobi koyibi o outrage mais pourquoi oyibaki
Pourquoi oyibaki? Bandeko na ngai nalobi boye nayoki ba initiative ekomi awa nayoki le groupe de 13 nayoki ndeko Bahati asali projet nayoki bamisusu basali ba projet nyonso wana eza kolanda nsima ya solution proposition ya crise oyo nga napesaki eza boye te proposition ya sortie de crise oyo napesa banda kala yango wana eske bolingi yango bandeko yango wana naye awa mpona tokende noki tosala projet wana proposition wana emata mais natie me monene napesi angele na bato oyo bakoluka basala buzoba bamoni pression emati balingi bakitisa pression bosalaki pression awa le 13 juillet botamboli na ndeko Bemba na ndeko bana nyonso alamuka na nsima na ye nasepelaki mingi boni betala maboko mpona yango nasepelaki mingi na eloko wana mibeko topesaki bino mododro topesaki bolandi yango melesi mingi me sikoyo bato oyo ya babengi FCC na cash balingi basala jeu nakoyebisa bango boye na yewa bandeko bozala pre ndenge tobandi lelo oyo soki eloko esalami te tokokende biso nyonso na palais du peuple toyokani ndako na biso ekozala palais du peuple tobanda kovanda wana nazali koloba na bakongole oyo bazali na diaspora babanda kokongola mbongo mpona moto moko azala ta na boite moko ya sardine na lipa moko pardon na koka toyokani eske botimi ngai eske botimi yango soki bameki nazali soldat du peuple nazali combattant oyo ya peuple je combats les bons combats je ne me lamente pas je ne combats pas contre ces gens-là ok bazana ba esprit nsima na bango toyokani malembe kokima te malembe nyenye nikobanga te okomaozama te kobanga te nalobi na bino boye tokokende na bango ti na suka nakosenga sikoyo na peuple congolais nyenye peuple congolais si napesi bino mitindo oyo bokozela bokolanda mais nakosenga na élite congolaise bato batanga baklasse bato baza likolo oyo bakosepela na makambo eza kosalema mpo ayebi ke ye akoluka moyen 22 000 atya na poche baza kotala makambo ya mboka te ezali soni na bango bateki mboka nakosenga na bango bamisokisa nsima balanda peuple toyokani ya misato peuple liboso élite ya mibale ya misato nakosenga na bapaster nyenye nauti poto nauti na amerika
nazali mokristu ya kokakola te me nakosenga na bapaster balanda bamipe balanda bakatolike balanda baprotestant nyenye balanda bakatolike na baprotestant évangile ya Yesu Masiya ezali évangile ya koloba vérité nadi ebongo soki bazali komona pasi bino bokangi miso nyenye nakosenga na bango babanda koloba makambo ya mabe oyo ozali kosalema na mboka soki moto asali mabe loba asali mabe ata ngai Fayulu nasali mabe loba na ngai kosali mabe pongisa longwa na nzela wana kuya koloba na ngai te o mabe wana tobomba yango ebongo lobi tokotala. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Na zongisi lisusu évangile ya Yesu Masiya ezali évangile ya vérité. Ok? Parce que c'est la vérité qui affranchit. Tokani sikoyo na nini nakoloba na bato ya biso babengaka bango les forces de l'ordre, la police, l'armée, les services de sécurité. Basala omoni ndenge basali lelo betela bapolisier oyo ya lelo maboko betela bango maboko mingi makasi bomoni te babebisi makambo te babebisi ezaleli ya bato te tolokoko na bamilie na bato tokomi awa kimia. Est-ce que ça esengo te yango wana na koloba na bango boye bapolisier basoldat bato ya service ya sécurité mosala na bango kokengela mboka mosala na bango kobongisa mboka mosala na bango kokengela bato ya mboka na biloko na bango.